frère, ma soeur, ndeko molingami, ndeko mobali, ndeko mwasi. Na pusani pembeni na yo, pona kobengisa yo, na session de prière moko en ligne, oyo kobikisa bomoi na yo, kombo nango, 1 heure de combat. 1 heure de combat ezali esika oyo moto na moto akokumba mikumba na ye. Bible, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors repos ango to kwa kolkona na makolo ya Jésus Christ. Na si akuruze na ye. 1 heure de combat esalami mpo na yo, esalami mpo na ngai. Na nzela ya réseaux sociaux yaka to bundela bomoi na biso. Nayebi oyo ezokotungisa yo te, nayebi oyo ezakonyokola bomoi na yo te, me nayebi ke ndenge ozali wana oza na posa lisungi, oza na posa nzambe akota likambo na yo. Yango tobengisi yo chaque mardi et vendredi de minuit à 1 heure na nzela ba réseaux sociaux na biso yaka to sangana. Oza na Facebook, oza na TikTok, oza na YouTube, beta malebo movie. S'abonner déjà chaque mardi, chaque vendredi de 1 heure, de minuit à 1 heure to rozalawana. Oza pe na WhatsApp, comme la biso na plus 243 89 89 19 574 to kotisa yo na ko WhatsApp na biso pelo sambo eko salama. Oleli pe mingi sikweza susunga kolela te, sikweza susunga ko se plaindre te, ezangonga ya kotala le passé na ote, ezangonga ko bunda pour qu'avenir na onde bonga, pour qu'avenir na ezala malamu. Priez sans cesse, invoque moi je te répondrai. Mungango telema, telema ndeko. Chaque mardi, chaque vendredi de minuit à 1 heure na nzela réseaux sociaux yako sambela na biso. Yako boka obstacle na yo. Yako longola ba limite ya bomoi na yo. Yako zwa libala na yo. Yako zwa bonheur na yo. Onzambe alaka yo. Ukozongo sik na nzela lo sambo. Se na nzela lo sambo ko ratete yako sanga na biso. Babotola bazwa babuka menzamba kokotonga ya sike ezali na maboko na ye. Yaka senga okozwa yo senga kanzambe nini yako senga nzambe longo na biso. 1 heure de combat, session de prière en ligne chaque mardi et vendredi de minuit à 1 heure ya roza na biso. Pona bande kwa WhatsApp na bande lisusu plus 243 89 89 19 574.